Exact. Donc, pour bien moi na yo boti, il faut mbongo. Mbongo combien? 15 000 francs. Sans sourire, moupi. Et j'ai eu mal. De comment on a? Comme on a la chance. Pardon? Chance. Chance. Pour mon hôpital Oyo. Ok, non ndaku. Okoma libre. Aux problème soutenir moi na yo. Il faut 15 000 francs. 15 000 francs. 8 dollars moupi. 8 dollars. Oh non, tu es là liboué. Au raté? Pota ezo soa. Vous avez un pota? Na pota. Pota ya césarienne? Ya césarienne, na bota ki na ka ya césarienne. Ote depuis journée. Na bota ki depuis jeudi. Depuis jeudi na kati ya centre awa. Là pour ma césarienne, autant césarienne. Na bota ki na césarienne. Consistant bino pété. Asunga bino. Bon. Batika bino ka bolwa botomboza batute. Oui, kaka ndenge olobi awa penza lisungi ezalaka te. Lisungi te, oui. Te awa toza na lisungi te, hein? Ya OK basunga biso to bongisa makambo awa te eza nango te. Mais na moni bureau na yo kotala bureau na yo boye nazo ebate eza bureau bio eza nini na comprendre te. Oui, ndeko na moni ba image espèce nga pasi. Ba image ba chambre on a moni wana. Na ebite eza centre de santé. Est-ce que ça opération awa? Est-ce que bobo sera batoire? Oui, ba opération et ça le maka awa pe biso to botisa na biso. Na ba chambre wana. To botisa na biso. Na ba condition wana na moni wana. Bon. Ba condition oyo wana to sala ngome vraiment ata ba condition eza viable pensate mais to sala ngona passe mais to sonya to sala mo ba soin bon quand même opération les kamalamu. Alors vous savez l'opération na ebité ka ba appendicite ba césarienne parce que bandeko basi o bazula da op ba kolanda yo bobo ça rappelle basi a césarienne ba pe césarienne et salemaka hôpital oyo césarienne et salemaka kana moni condition et salemaka ba hernie appendicite tout consort to sala na bisongo to toza na posa vraiment ya osunga peuple posa na biso ndeza yango wana siko ba condition na moni hôpital awa même ba mbetu na ebite senga passe comme na place ba mama basi ba obota ndeko mwasi ozo ndangai image yango TV za radio te tala place ndeko no ya mwasi azobota c'est-à-dire que côté la place où ndeko azobota na ba condition ça ngai passe. Alors comment besoin arriver te ko sa place bandeko basi bazobota? Voilà. Eza motuna moko mala motuni ngai mais likambo eza na mokuse to oloba moyen ezate. Donc possibilité ya ko Alléluia Hosanna yondozana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongite na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe Bonjour chers internautes sur Rési Makengo, je suis content de vous savoir, très nombreux de suivre cette belle chaîne Concept Culture. Abonnez-vous massivement chers internautes. Tout allez na Tchangou précisément dans Jules Brasserie où nous sommes venus côté bandeko on va souffrir parce que nous ne pouvons pas faire des émissions avec des artistes comédiens, des artistes musiciens et ça bien. Parce que bango babonga déjà bongo mais nous pouvons aussi penser aux gens qui n'ont rien, c'est-à-dire que les gens qui souffreraient, c'est ça l'amour. Quand la Bible le dit que kosunga ba pauvre ils a prêté à Dieu. Donc c'est comme ça. Donc tout ça na Jules Brasserie TVza radio ti bon ba image Moupi je suis avec toi donc René Journée qu'on a fait Mondla Moulaïme tosunga bandeko botala ba image oyo eza na place Otozali et vous allez comprendre TV eza radio T. Donc suivons l'image.
Alleluia Hosanna Yondozana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoya yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe na banzi na Yerusalemi yambo yokota batandaki maputa nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolono na malasi lelo yo na nzoto oza te na mokili kasi na molimo oza na mitema masanjoli ya bipepo na ngai yango nde malasi nasopeli yo baloba bolingo etondi motema tika kaka nalobela yo mosusu te yo nde nzambe mosusu te yo nde nzambe nanga bien aimé ngana moni nzambe mosusu yesu kaka nde nzambe tia elikia na yo epa na yesu akokokisa posa ya mokolo car tu es une couronne éclatante dans la main de l'éternel. Alléluia Jésus. Satana pe apesaka me apesi na gauche azwi na droite bamokili balobi ya nzambe ewumelaka zoka makomi na ye yebisinga ete naza motole ya kongenga na loboko ya mobali ya nkolo nzambe nanga nine kamusanga imo Kristo kozanga bana tope kozanga mbongo nyonso eza nango na depo oyo ya nzambe akopesa ngai na ntango ekoki na bana tope na bana te na bota tope na bota te minyololo tope bambonge ekoki jamais kokoyisanga Yesue. Masia yo kambo sengana ngai oyo nazolobela yo papa kanisa maya fleur ndenge kotaka na océan esilisaka mungwa te papa echanzaka nango langi ya océan te maloba na ngai lokola fleur. Je suis venu voir bandeko o bakangami awa ka ndenge ezalaka. Bonjour, bon docteur hein? Oui. Boni. Naza malamu. Oui, nous avons la awa, l'Angeli Brasserie. Et ça, l'Angeli Brasserie. Et ça, un peu côté Rekili à Kinshasa, je précise. Nous avons la santé kitoko. Santé na malamu. Naza malamu, hein? Namoza moluba. Te naza moluba te. Après le nayo, je vois qu'est-ce que c'est moluba. Te naza moluba te. Moluba te, hein? Merci, nous avons d'abiso ATA, Matumona. On est ensemble. Alors, on déco. Pomme neza awa parce que na zwaki appel na yo nini pena eza awa na peut-être la bino nyanza vuku. OK. Pomme za nini? Bon, biso awa tozana posa ya kosunga population yango wana tomona ki malamu to fungola centre awa pona kosunga bango na mwa ba soin tango babeli to baye ko se faire soigner. Oui. Mais malgré moi otozana ngo na esika obiso tozali eza très bas vraiment très bas je sais oui eza très bas ya wana tozana posa vraiment ya lisungi po makamsu soit vraiment ezo tambola penza malamu te vi centre de santé tozana posa to sunga mais makamsu tambola penza malamu te. Oui ndeko na moni ba image ezipesinga pasi ba image ba chambre on a moni wana na ebite eza centre de santé. Est-ce que ça opération awa est-ce que bobo tsarabatoire? Oui, ba opération et ça le maka awa pe biso to botisa na biso. Na ba chambre wana. To botisa na biso. Na ba condition wana na moni wana. Bon. Ba condition oyo wana to sala ngome vraiment ata ba condition eza viable penza te mais to sala ngona passe mais to sonya to sala mo ba soin pour quand même opération le kamalamu. Alors bo sala opération na ebité ka ba appendicite ba césarienne parce que bandeko basi o bazolanda opé bakolanda yo bo tsaka pe basi a la césarienne bendenge nini
Oui, bah après césarienne et salemaka. Hôpital oyo. Césarienne et salemaka. Quand on a une condition et salemaka bah hernie, appendicite, tout consort. Tout ça là na bisongo. Tout ça na posa vraiment au sunga peuple. Posa na bison des ayango wana. Ce que ba condition na mon hôpital awa même ba mbetu na hebite senga passe comme on a place ba mama basi ba obota ndeko mwasi ozo ndangai image yango TV za radio te tala place ndeko no ya mwasi azobota, c'est-à-dire que côté la place où ndeko azobota na ba condition ça ngai passe. Alors comment besoin arriver te ko bon sa place ba ndeko basi bazobota? Voilà. Eza motuna moko mala motuni ngai mais likambo eza na mukuse to oloba moyen ezate. Donc possibilité ya ko réhabiliter ya ko bongisa makambo eza penza te toza vraiment calé toza na likambo osala te mais ata po sezali mais bozo ezate toza na Mosengo précisément na quartier Sanga na commune ya Kimbanseke eza place eza vraiment reculé kaka ndenge olobaki liboso est-ce que ba difficulté nini obozo nango awa soki mutu malade aye ba difficulté za kanini na centre oyo Nyanza Vuku? Bon difficulté za nini omoni na centre na biso baka oto yambaka awa to senga ka mbongo muke mais po ba malade ba futa mbongo yango ezaka problème vu que bato bozuna bango eza pasi eza reculé eza place moko reculé ata to sengi mbongo ya muke mais po ba malade ba futa ngo facilement ezaka pasi yango nde ezo poser vraiment problème awa. Donc si je comprends bien, ils appellent bandeko ba quand même na hôpital bazali quand peut-être muke baza bazana bango bakangami na hôpital bakangami na hôpital ata ko mbongo to senga ki bango eza muke me bakangami bazo za possibilité ko pesa mbongo te po babima ce que ça ndenge na bango ba mbongo te ba bima te ce que bo fanda bango ndenge nini bon to fandisi bango na po bako bima ka ndenge wana te omoni sikoyo lokola bazana mbongo te oyo biso to senga ki na ba pesite moi pe to bimisa bango ezate bavani na bango na wana jusqu'à ce que ceux qui bazio to senga ki to libérer bango bakende mais atako pa bozina bango eza pasi bavani na bango na wana poto surveiller bango pe to bongisa makambo biso na bango bakende ce que l'état a considéré bino pété asunga bino bon batika bino ka bolwa botombo za batuté. Oui, kaka ndenge olobi awa penza lisungi ezalaka te. Oui. Te awa tozana lisungi te, ya ke ba sunga biso to bongisa makambo awa te ezana ngote. Mena moni bureau na yo kotala bureau na yo boye nazo ebate eza bureau bio ezani na comprendre te. Mais comment ko botsa mutu ba condition wana yo moko oza corps médical. Et ça capacité comment ko botsa mutu na condition on a mon hôpital. Oui, quand même ezo sala biso pasi makasi. Omoni esiko au centre na biso ezali. Na esiko au centre ville ezali. Esika to ko tinda bango ko référer eza nango musika. Omoni. Alors lokola tozo yo ka pe ko lela ba malade na biso na aire de santé na biso. Yango sali sala biso toza na mawana bango to sunga bango. Ata ko centre eza vraiment viable te. Et to sunga bango vu que côté auto ko transférer bango eza musika mingi. Yangona to sala kana pasi. Si je comprends bien, vous appelez bakaya ba décès kolongwa awati na hôpital à 7 si place boya transfert. Est-ce que ton transférer mutupe de awati kuna problème ya décès je pense. Moi ba conséquence wana ezalaka. Ezalaka nango vi côté za musika biomoko zomo na centre ville ne sika centre na biso ezali za musika penza. Alors ko référer malade boyo mona kuna okomate na nzela kufi. Eza risque pe pona peuple na biso to population na biso na aire de santé. Yango na vraiment toza na posa to retenir bango awa to sunga bango quand même. OK. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Comme je vous avais dit, je suis à Tchango, précisément à Njoli Brasserie Mosengo, où je suis venu voir Bandeko. En tout cas, à monter maté, babi que au moins $500 au côté bois se payer champagne. Et ça bien, et après la santé nayo, c'est bien, et après la sentiment. Mais que sunga ba pauvre, ils a prêté à Dieu. Tant sunga ba pauvre, ils ont payé ça quelque chose, ils ont organisé yo. To pesa bandeko bazangi ngai na ye koto na vanda koto te na ye parce na bi pasi eza koto. Donc merci na apport aussi à docteur Oscar Talamakou, merci aussi à Hakim Talamakou, Arafat Talamakou, vous êtes très nombreux, merci de bandeko nyonso wana. Alors TV za radio te parce que nezo baboye tout le monde bandeko nini oyo baza awa peut-être abotaki yo po biki bakanga mi non oui bakanga mi baza bango te to mona bango
likambo ezate bazali to okutana wewe ça autant luka bango wewe OK ça va TVA radio te luka bango to kutana bozo sola combien bazangi ba expliquer bande ko bazo landa biso awa tebi peut-être bande ko mawa bakoko sunga hein OK. Oui, nous avançons dans notre émission. Donc, nous avons 4 maintenant hôpital. Nous avons radio T. Nous avons les bandes avec notre infirmier. Donc, nous avons 4 mais je pense que nous avons un quota. Tous les bandes ont 4 awa. Donc, je ne sais pas. Hein, il faut que nous pour la 4, c'est ça? Oui, tu as côté là. Côté là, awa. OK. TV radio T dans Bolanda. Et au côté, voilà, nous sommes ici, nous sommes à l'intérieur, voilà. On a 4 Moupi, Malum, les grands réalisateurs, nous sommes ici. Bandeko, bonjour. Bonjour. Ça fait bien, maman. Boni. Bien. Amoni, ah, Vandika, Yomoro, qu'est-ce qui se passe? Na Botaki. Botaki? Boti Moanine. Mamobali. Mamobali? Ah, Azal, mon nom. Oui, Azal. Mon nom, Azal, hein? Au moins, je pense aussi, hein? Au bout de quand? Dimanche. Dimanche? Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as dit que tu as maraté pour mes années? Pour mes années, bon. Donc, au bout de qui même bon, vous êtes? Ah, bien, tu peux aller au Bassi, tu au Boti, au préparer qui était mon qui mon boé pour mon hôpital. Au préparer, ça n'a pas de problème. Mais mi-temps des arrêtés. Donc, il brisque. Il brisque. Ce que nous faisons, ah, aux Oliens d'Enganen. Qui a oué mon Olia. Aux Oliens, donc, moi, c'est mon Olia bien. Mon Olia naï. Olia naï. C'est que le problème naï, ah, ouais, ça va qu'il non. Qu'on des problèmes, c'est ça. Qu'on a des problèmes. Pour la seule infirmière qui a kangio, ah, pour bon ondé, exact. Exact. Donc, pour bimana moi na yo boti, il faut mbongo. Mbongo combien? 15 000 francs. Sans sourire, moupi, et j'ai eu mal. De comment on a? Comme on a la chance. Pardon? Chance. Chance. Pour mon hôpital Oyo, ok, non d'aku, ok, ma libre, aux problème soutenir moi na yo. Il faut 15 000 francs. 15 000 francs. $8 moupi. $8. $8. Pour bima awa 15 000 francs, il y a une des 3 15 000 francs. 15 000. Moi, puis c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que tu vas rajouter beaucoup de moi c'est chance. C'est-à-dire qu'à Botin hôpital Oyo, ça m'a violé dans une brasserie dans le district de Tchangou. Donc pour habiter dans l'hôpital Oyo comme libre, c'est 15 000 francs congolais. 15 000 francs congolais. Oyo moupi à Zouakalière à pam pam baboué. Vraiment, ça n'a pas passé. C'est que Papa Nazarapi. Papa Nazal, Azali. Oui, par exemple, ma coquille. Ma coquille n'est zoamité. Donc, si on a 15 000 francs au Bimana, calmement. Non, Bimana, à l'aise. À l'aise, hein? Donc, quand on a 15 000 francs. On a 15 000 francs. Ça va, Ndeko, Naza, Ndeko Mobali. Voilà la caméra. Mais je pense, je t'assure que. On a raison à Awa, on a micro à Mouki, on a Simbi. On a raison à Apanayo. On a bimisa on a mbongo oyo zangi. Quand on a les lots, on a raison à Nabokasi bandeko bazo na biso. Na bi 15 000 francs comment ça coûte? Moupi m'a dit 15 000 francs c'est combien Moupi? 15 000 francs c'est combien? $8. De $8. Donc pour quand même peut-être à moi na Mouki quand pour $8. Puis je pense tu as vu l'image il y a moi na. Moi na yo na pona ko bimisa image à moi na parce que après moi na moto. Mais 15 000 francs de ezangi. Ndeko chance. Ce que un message mo go ça rolo bani na de besoin na parce que merci ndé bo sungi ngai pona kameka pona 15 000 na to sungi opete to ende hôtel yonde o senga le sungi ba landa biso na senga li sungi ndeko na bato ba landa biso mama wa aya mtewa ba soutenir biso basunga yo basunga ngai soki na zui 15 000 francs wana na ye awa na omona yo po bandeko senga li sungi. Tant on a 15 000 francs la paix, faut pas mon olo baké. J'ai 15 000 francs. Mon angai. Mon ayo, on sera awa. Nazara.
Merci, tu vas à bande bazolanda, na ndeko chance. Ndeko chance ça nga passi. Et ça nga passi, mais bi bazolanda biso moi m'a dit 15 000 francs c'est $8. Ndeko chance. Ata bande comme ça dans l'hôpital pour ça ka yo mo côté bozé belé hein. Ata bande comme susu. Donc voilà, tout ça na kati hôpital, bande ko baza et belé. Baza na kati awa mopi, excusez ngai. Voilà. Donc na kota na chambre mususu kane bozomona toza awa yoza awa comme déjà awa ouais to komi awa kuna kati mon bébé avandi a bien wa bébé afandi a bien awa na moni na ofanda pour faire notre quelque part hein on va faire na yo donc voilà boni kimi ezali toza malamu. On a continué la chambre pour te faire la radio. Oui. Continue la Katia. Alors, c'est la chambre parce que dispensaire na bino, il y a une chambre belé bande ko o pe kangami belé bazali. Alors, na mo pende comme ça là ana mo anaye, mo ane moi si. Oui, aza moi na moi si. Botake journée. Botamaki Mwakala ko aumeli ko. Aumeli mwa mingi awa. Aumeli mwa mingi vie possibilité d'être baki ezate. Mais na mwinde comme ça afandi apona 15 000 francs. Otikete ke nae. Papa likambo yango ezopesa mawa mingi ezosala biso pasi makasi. 15 000 francs kaka oyo. Tete caméra. 15 000 francs ya pamba oyo ezopesa biso mawa. Donc bato bazokokate ko pesa 15 000 francs. Mais OK nae pe futeli yende ko. Ezopesa pasi so total vraiment possibilité ne ya ko réhabiliter centre centre na biso peto za na posa ya mwa mike poto bongisa yango mais 15 000 francs pambo poto zo yango tala yo pesa pasi. Merci mon puis les gars réalisateurs na pembeni ya mama Botaki tous na centre de santé Nyanza Vuku na Tchang précisément en Julie Brasserie donc alali mama boni olali makasi boye za fatigué na fatigué tena zande na posa bima na kati ya centre au. Vous avez posé ya? Na bima na kati ya centre au disungi. No hôtel ma parce que on va te revendre pour hôtel la liboué au raté. Pota ezo soir. Vous avez pota? Na pota. Pota ya césarienne? Ya césarienne na bota ki na kaya césarienne. Hôtel depuis journée. Na bota ki depuis jeudi. Depuis jeudi na kati ya centre awa. Là pour ma césarienne, hôtel césarienne. Na bota ki na césarienne. Obosi moi nini? Moi si. Mais c'est combo. Ana na combo te. Comment vous êtes comment? Papa banga baki bazela yim kaluka kombo na ya pesa ko papa la kombo mais tandis que moi na lingara mingi aza awa moi t'es en sensibilité maman papa lisungeza tembo na maboka ba pare zate siko zate hein a osalani. OK siko yo kombo nani? Kombo na Kevin. Est-ce que Kevin obotaki moi si OK. Bande ko sona biso et ça tombe bien parce que bini bonda biso basi baza pe belé awa pour moi ndeko na bia kangami awa parce que aboti na césarienne mais kangami mbongo bimila ezate bon ndeko sukuna pour na 15 000 francs je dis 15 000 francs pour ndeko bima wana ezomwana te alors ndeko yo okangami awa siko po bima esenga nini esenga mbongo bon combien basenga $700 pour la césarienne. Baba kana boti na kama be on basenga $700. Kama be. Basenga $700 pour na bima awa. Yango na $700 ezate bazo luka et on a quand même une carte centre. C'est quoi, bah, $700. C'est quoi, faut déjà combien? Voilà, nous sommes à la fin de notre interview. Comme je vous avais dit au début, je suis dans une centre de santé Nyanza Vuku où je suis venu voir les gens où bah souffrir. Donc, Nabi qui vous a ébélé, Yolanda émission où le concept out toujours. Vous avez ébélé maman à film Milandu, PDG Audace Milandu. Vous avez, je pense, que vous avez une image, il y a hôpital où il y a dispensaire où ndenge zaleli ndemande ko ba bota bomoni ba hôpital bomoni ba chambre ndeko azangi 15 000 francs pour bima mususu césarienne $700 a fouti de 7500 bolandi TV za radio te kane bolandi wana. Alors je vais conclure avec ndeko waza awa toi toujours à conclure na yo
pour yo ndeko solo na yo. Bonjour ndeko. Bonjour ndeko na ngai. To sisi ya. Malamu. Na moni pena ndenge pour na mona vérité parce que batu ba mona kati ya centre ba mona batu o ba souffrir na kati to mona peut-être faire radio té. Oui, normalement ils ndenge wana quand ndenge osale za bongo. OK, merci beaucoup. Na moni bandeko na ki pasi 15 000 francs ndenge besinga bandeko sukutu ba kedaki mai ba to kwa mai. Oui. Ba kitaki mai bazana moi ba déplacement. Autour de mai, autour mai. Na bazongité. Bazongité. Donc un microscope. Oui. Microscope ezali. Microscope ezanango. Mais eza pe na moi koko so esala malamu te. Parce que même ce que mousse au bossé là va pas bande ba vanda bien parce que mousse to moni wana ata mousse nzambe na ngai. Bande ko banda biso mousse on a mona kati awa matela mousse wana. Parce que mousse ça c'est combien? Papa nangai, ça dépend ba mousse ezo ça compte 50 100 mais mingi ezaka $100 mousse pour vous penza mousse ya bien ou malade ko lalela $100 pour vous la penza très à l'aise na moni pe que na kati ya centre na bino ba chambre ya pe belete chambre ya belete donc avec 4 3 mousses 5 mousses ça va quand même. Oui. Bah 4 5 voire à 6 mousses ça suffit oui et cause la malamu. Mais avec microscope il y a un problème ce qu'on n'engani ni beau comprendre que de quoi ça maladie pour microscope il y a un problème. Bon to sala moi défense ya mukie test rapide. Bah moi examen au essentiel oui to sala wana test rapide pour na parce que malaria ezali yango ka to salaka ya mike wana yango nde sunga biso penza. Est-ce que ba résultat bozoka wana après ba vrai résultat? Oui ça na examen mike to sala wana ndima matériel tala net test rapide ya malaria ezana quand même facile. Bosa nga test rapide pour qu'on confirmer. Oui c'est très facile. Bosa nga na moni résultat. Très bien. Et vous mi sa ko douter. Pas aux résultats. Wana za penza très facile. Est-ce que bon pharmacie na katia? Tant bozoka ba malade tant ça la prescription ya bakisi potunda bango wapi po basomba kisi ba nango pour la moni pharmacie a ezate biso pharmacie ezate ndenge olobi biso to sala ka ordonnance to tindi bango libanda baki ndo so bakisi libanda après ba yoko se faire soigner soki muto da gravement malade to comme kisi awa akena ti sina nje du kuna zonga ka ta yomoko yango nde likambo yango nde likambo penze ezo pesa pasi nde yango wana. OK omoni siko la possibilité za muke pona ko zala na stock penza ya bakisi na centre ezo pesa biso pasi makasi. OK, merci ndeko TV radio T tona minute parce que ngafana zonga c'est très loin tu sais c'est très loin voilà. Ouais ngafana zonga na ngai ponga musika na limite kuna musika alors je vais savoir numéro na bino parce que au balandio ngaite faut contacter yo moko mutu oza awa alors numéro ni o bande ko ba bengela bazo facilement. Bon pour na numéro ya téléphone na ngai ezali 085 45 051 90 o bande lango 085 45 051 90. Donc si je comprends bien plus 243 85 45 051 92. Oui. Basuba bengi yo mbawasio mbala moko. Automatiquement ba ozanga mbala moko. Ah bon? Wana eza numéro na ngai. OK. Anayebi keski nzamba sungi ba toucher muté bandeko ba onda biso na kozonga micro na simbi awa na kozongela yo potom ka peko so alisusu. Yango pe ko sepelisa biso makasi kaka ngai moko te na ba malado baza awa o bazo nyokwama biso nyonso vraiment to ozala na esengo soki lisunyo wana ye po tozana ngo posa makasi vraiment. OK, merci beaucoup.